Oui, salut très chers internautes. Merci pour votre confiance et fidélité sur votre site. C'est NUTV et Tokundola TV. Donc, il est capé na Tokundola TV, Tozora Bongo. Il est capé na site internet, c'est le News TV. Il y a Christelle Arose Mamouliranum de la presse congolaise que je dis bonjour là où elle nous suit. Je dis un grand merci à ma téléspectateur Nabiso. Quand de Tolobi Kendenge bo s'abonner bon na site, c'est bon déjà. Landa Tukundola toujours on a pour na news o il est na République démocratique du Congo na République na biso masolo ya mboka donc ezo s'est passé bongo à 24 heures kaka ya élection to lubi non il faut aussi lire ça propagande na biso en bonté comme on le dit toujours yango lelo to embe bino mokonza to kundola quoi. Ndeko Flavien, Ndebobenga Kebongo Ndeko Flavien, donc molobeli à peuple congolais, à lobela rabino toujours à Zalawana pe combattant mon quoi makasi ya Congo na biso pour na ko sa. Là je suis pas seul, je suis avec mon frère, avec lui. Et moi se présenter car toujours quand tout ça là ango n'a passé pe micro à se présenter poto kundola na bino émission mkonalelo na pesi merci na ba union so balanda abiso, merci à mon partenaire au Carmisi, merci à mon partenaire comment je peux dire Papi Michopo, merci à tout le partenaire pour reçoit toujours exclusivité à 24 heures il y a ba élection na biso. Bonjour mon frère. Bonjour Vanessa, bonjour na balandine banso ya émission Tokundolango TV parce que toza koko animé émission Oyonande ko Vanessa CL News biso je pèse tembo pour na magazine Tokundolango. Bonjour Ndeko Flavien. Bonjour Banamboka, Mbote Pena Bandeko Basuli Bakwa Rolanda Biso à 24 h Toloba 48 h 24 h il y a ba élection donc Bandeko Bazo c'est le 23 décembre Bakendeko Pona Ndeko Flavien est disponible pour répondre à mitona na bino. Ndeko Flavien ndeto yebi kaka ko retrait na bino na MLP. Et le Kouana vraiment est dérangé migi peuple congolais et dérangé bango par rapport à Mutuna bango Mulobena bango Franck Diongo au hasard en prison à Makalame et ça lui bango passe retrait wana. Batumingi baso se poser la question okolo bana bangoni par rapport merci mingi pona motuna bandeko baibi ete ndeko Franck Diongo Chamba ozali na prison makala atikala toujours kozala loyal na ba décision na loyauté na ye atikala ko décevoir population te bobino moko ete mona mboka Franck Diongo o le loza na prison makala eza parce que aboyaki mitindo topé aboyaki lobby ko travailler nandeko Kabila et que les loyo azalaki moko ba oyo azalaki ko pesa lumière na opposition politique a terminé la Etienne Tshisekedi avant bakende ibizade pona kobisa bango ete mokolo Etienne Tshisekedi a ko trahir a ko kende ya kolongola muniere a kobundisa de ko Etienne Tshisekedi donc héros vivant Franck Diongo azali moko ya ba combattant solo ndengo lobi ete lelo to ko benga héros vivant po ete abundi etumbato tumba ibele uta Mobutu azalaka prisonnier bakanga ye na tango Mobutu azalaka prisonnier na tango ya Laurent Désiré Kabila lelo azali prisonnier na tango ya Joseph Kabila pona ko laksa loyauté na ye na population pe détermination ya combat pona ko sauver mboka yango moni ndeko Flavien mona musa population a toujours attaché premier na ndeko Franck Diongo ndeko Franck Diongo azwaki décision on a pona nini po été na réunion ya biso ba candidat izalaka un certain 10 octobre 2018 oyo biso ba candidat ya MLP sengebo ba été MLP est aligné plus de 100 candidats ezala na députation nationale pe na députation provinciale oyo tozalaki wana pona maponami oyo tozali na kati ya plateforme Lamuka oyo candidat comme ezali Martin Fayulu mais totali ndenge procès électoral ezali ko kende totali si mona mboka Franck Diongo tozali ba candidat soki ezali pona ambition personnelle na biso toko kende na maponami mais tant to moni ke mboka eko kende na kunda mboka ezo kende na liwa po ete bandeko ya FCC ba ko sala manœuvre na bango po ete toke na maponami elongo na biso to légitimer fraude na bango po ete lobby ndeko Kabila azonga na ebonga na nzela oyo ndeko Shadari azali koya nango po esengeli bandeko ba ete complot za munene liboso ya mboka na biso complot oyo bandeko FCC ba ko sala po ete babuma zuzu mboka davantage ningi koloba ete bandeko ba ko kende na Shadari lokola candidat ya FCC ya Front Commun mais Shadari azana mission munene o azako ya nango Shadari azoya na mission ya ko réviser article 220 ya constitution na biso oyo ko pesa ndingisa na ndeko Kabila azonga
et puis atika la libela na libela comment na FCC bande ko position na carte tozong na MPR fait privé ndenge to monaka on tanga Mobutu tozali ka na MPR parti état yango moni yango FCC za lokwa parti état o bande ko opposition majorité société civile basangani po ba kanga mboka en otage yango balingi ba memande ko shadari na ba élection ya machine à voler oyo na fichier électoral mama oki kondi balelo yo bande ko ba kolanda biso ata bande ko na biso opposition oyo bandimi ko kena pour le 23 décembre ya solo wana to kena pour le 23 décembre fichier électoral oyo biso to bundisa fichier électoral oyo biso de décrire plus de 10 millions d'enrôlés fictifs toyebi bangote emprunté zate ba enrôler ba s'enrôler 2 fois 3 fois to koyeba te tala désordre to kanisa qui était ndeko corner nanga a ko retirer a ko nettoyer fichier électoral a ko retirer machine à voter pour même na constitution ezali prévu même na loi électorale ezali prévu to kanisa qui était netumba to zali ko kenango ndeko corner nanga ko zonga sima mais tango to koti réunion les 10 biso ba candidat to yebi si président Franck Diongo to lobi ndenge to ko kendeo nanga toko mon clarté ndeko Franck Diongo azwaki temps parce que te rendre public décision il y a Franck Diongo ezalaki kala mingi tenga ezalaki na Kinshasa te ndeko JPS na bandeko so bayaki na point de presse il y a parti watango Franck Diongo apesi message na oyo ya ko retirer vraiment définitivement parti politique na biso na kati ya maponami awa et ça maki après le 10 octobre ndeko Franck Diongo azwaki temps ya ko gérer yango a ko gérer parce que ezalaki décision ya motuya oyo sengelaki MLP azwa mais tango to monika ka corner nanga a lancé campagne électorale na machine à voter na fichier électoral oye à réviser to lobité trop c'est trop moi na mboka Franck Diongo lobité et sengeli to se retirer na yango to se retirer pour to boy ko pesa beki na ndeko Joseph Kabila to se retirer to boy to pesa beki na ndeko Shadari oyo azali na mission azali na complot ya koboma mboka na nzela maponami oyo to ko kenango maponami chaotique oyo komema mutu na mboka oyo makile ko sopana to lobité autant to déposer to retirer candidature na biso to boy ko pesa beki bande ko opposition nyoso oyo na koloba na poko alelo to zali na 48 heures ya ba élection 24 heures ya ba élection na koloba bande ko ata na plateforme électorale o biso to zali lamuka ata bande ko oyo ya Félix Tshisekedi ezala Martin Fayulu ezala Félix Tshisekedi ezala Vital Kamerhe ndeko Flavien take mwana musala population eza ko engager MLPT na lobby boye soki bango bandimi machine oyo ba kei parce que Félix asa ndima machine na Vital Kamerhe bango basi ba teka mboka yango moni base na ngai ya Kitambo na pesi mbote lisuna bandeko na ngai ya Kitambo o balakisaki bolingo na bango na ndeko Flavien na ndeko Franck Diongo batalisaki na Martin Fayulu pardon batalisaki na Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe te fief ya Kitambo place bo bandi campagne na bino na Kinshasa ezali ya Franck Diongo boki ko trahir te Franck Diongo ko trahir te ba bambaka bango mabanga ba image ezali bandeko bayebi Félix ba mekate ezala bango moko ezala pena na Vital Kamerhe na ndenge ba kimi Kinshasa parce que moto ekotaki pona kolekisa bango ete Kinshasa awa Kitambo ezali ya Franck Diongo ezali mabele ndeko Flavien candidat mais to retirer elongo na peuple na biso na base na biso omoni base na bango balobaki bokabwana bokene na chop chop bokene ko pesa beki na ndeko Kabila mais base o ya solo ezali base o ba très déterminé pour koloba ete to boy machine à voter to boy fichier électoral ata to très moke to kobunda Rositi Manga alobaka nini alobaka ete le peuple gagne toujours ata bango ba trahir biso tozali. Merci Ndeko Vanessa, Ndeko Pesinga Maloba, Ndeko Flavien. Question moko elibiso pour na toute la sincérité. Lelo lobby ezali élection. La muka plateforme oyo MLP ezali ko appartenir. Ezali ko kende na ba élection lobby ba sengi na batu na bango ba kende ba voter pour ba comprendre que machine ezali nango imprimante. Liboso ba yeba kité. Banimisko bakende lelo MLP akomona ke ezalaki peine perdue aboya ki élection en avance te beaucoup regretter yango te un jour ndeko JPS Tembwe en tout cas place on a moni ndeko Franck Diongo azalaka prophète politique ndeko Franck Diongo aibisaka bino bon se souvenir tous na 2015 to que de 2016 était akomona te ndeko Kabila na ndeko nanga bazala na volonté d'organiser l'élection bandeko babandi dialogue ya cité Union africaine ndeko Franck Diongo
et l'on a MLP total ça les sous pour la colobaïté to comment on a volonté politique te ndeko Kabila na ndeko nanga ya ko organiser ma ponami to longwe na cité Union africaine to kei na dialogue oyo ya Senko ndeko Frank Diongo atalisa ki les sous na bandeko pour na colobaïté a comment on a te ndeko Kabila azana volonté le loyo ya ko kende dialogue ya solo na opposition poto ke na ma ponami ndeko Frank Diongo les sous na nzela ba candidat na le 10 octobre batali si na mokili ete ba komona te ndeko kone nanga na ndeko Kabila ko organiser ba élection crédible transparente na mboka na biso elingi koloba bo ndeko JPS Tembwe to ko regretter te oyebi na Afrique du Sud Mandela na apartheid abundi Afrique du Sud Mandela sali prison lelo alongoli sud-africain na Boumbu to kende na Chine Mao Tse-tung abundaka po na mboka na ye to kozonga na Congo Etienne Tshisekedi wa Mulumba B52 mokongo koba paix à son âme oh lelo motolo na ye ezana libanda ya mboka oh ekundama awa tokoloba boy abundi plus de 30 ans ya combat mais a changé te mais soki lelo Etienne Tshisekedi wa Mulumba amona kimboka ndenge zali kokende ndenge opposition ya lelo yo ekokende alingaki alela mais alingaki tombo la Frank Diongo pona komona ete Frank Diongo atika na nzela ya komba wana to ko regretter te mona mboka po ete to mona ki ndenge to okende kunda oyo zali ko kende pona mboka to lobi ete senge to sauver peuple seule la lutte libère yango moto tali constant na komba oyo to yebi ete bandeko na biso bako kende pona ben terrain na bango otuninga motuna question motuna lelo MLP ezali na kati ya lamuka ezali na kati ya ensemble est-ce zali ko regretter te na ko bandela MLP na pokwa lelo yo to zali sous parti prenant un processus électoral T pour nuancer question na yo donc ba été ndeko Frank Diongo tango asalaka communiquer ya retrait à parti politique na ye déjà aussi to se retirer qui to tikali na plateforme le quoi idéologie parce que zalaki combat moko to zali ko kenango sans machine à voter mais na processus électoral oyo etali biso te ata bandeko bakei na maponami biso etali biso susute to lobi boye to ko soutenir pe candidat mon côté. Et c'est bayango parce que tozo kene ma ponamité donc na élection présidentielle tozali la candidaté Martin Fayoulou sera élu Martin Fayoulou candidat la Mouka azali candidat MLP le sous-souté nako bandela on azali parti politique na biso tozo ki orientation yango tozali ko nuancer Martin Fayoulou azali candidat la Mouka tango MLP ezali parti prenant ya processus électoral mais tango président Frank Diongo atali ndenge mboka ezali ko kende alobeli la communauté internationale alobeli communauté nationale pona kotali ça a été MLP parti na balongwe ba se désengager elingi koloba bona lingala MLP ya Frank Diongo bandeko to longwe na processus électoral oyo tant to longwe na processus électoral to zali na candidat Martin Fayoulou azali candidat MLP sous-souté oh Félix Tshisekedi azali candidat biso candidat na biso azali peuple congolais ezali base oyo ba boy machine à voter ba boy fichier électoral donc ndeko Flavien avant na pesa numéro na ndeko nanga Vanessa to lo baboye na jour ya lelo bien lobby élection bozo bisa base ya MLP bakende ko voter te base ya MLP to lobi boye ko voter ezali droit ya motonyo son ndenge amoni ndenge asepeli mais parti politique na biso et aligné ki ba candidat plus de 100 candidats na députation nationale pe na députation provinciale to retirer candidature na biso nyoso c'est-à-dire tozana ba candidaté même la présidentielle même c'est-à-dire pour la population non ezali devoir civique ya ndeko nyoso to ko pekisa congolais ezali démocratie congolais nyoso kaka bato MLPT congolais nyoso mais na ba oyo ba posaki acte ya ko déposer ba candidature to se retirer tozali la candidaté tozo kene maponamité toko kene maponamité pour tozali na candidaté tozali te toko vana na bandako biso ba candidat ba voter biso te oyo ba komona ye candidat nyoso oyo akokende na effigie ya MLP akokende na logo MLP akokende na kombo MLP akokende na photo Frank Diongo bandeko boye ba ete azali candidat na biso te to aussi to désavouer ba candidat nyoso ata ndeko Flavien oyo bokomona bandeko mikila poto bakolanda biso na nzela ya CL News ba mona sko loyauté po mingi balobaki boye ndeko Flavien to komone le quoi chauve s'ouvrir en tant que journaliste mais lelo en tant que journaliste ba collègue nanga nyoso ba kena punami ba collègue nanga nyoso ba journaliste bandimi ko trahir peuple congolais nanga nyonso na o bango ba pesa ki ba dévolu na bango ba trahir ndeko Flavien oyo bango bazali ko douter mais pemena ya président Frank Diongo alakisi bolingo na ye na peuple congolais oyo boy machine à voter bande kwa poto ba candidat journaliste totali ebelé mais boy ba ke ndeko Flavien asali volonté na bino boboya ki machine à voter boboya ki fichier électoral boki ko imaginer ozali 40 millions awa na Congo 10 millions ezali na poche ya corner nanga pona
ndeko Shadari pour ndeko FCC pour être lobby bango baleka na maponami lobby va modifier article 220 de la constitution ou modifier suffrage universel direct et indirect et l'ingi kolba ete ba député ne ba ko voter président de la république et ko zasu souverain primaire te botala ndenge mboka ko kena kunda wana kabila kozonga po ete na machine à voter boyebi bino moko ete serveur ezali na Corée ezali gérer na Corée kuna basi ba aligna sur 500 députés 400 candidats députés oya bango déjà ba koleka so bozana tembe to kene na ba élection bo mona ba résultat ko bima 400 députés dans l'Assemblée nationale et vous avez FCC. C'est-à-dire opposition au FCC. Parce que la FCC, José Makila Zali, Ndeko Bazela Zali Kuna, Ndeko Steve Mikai, Bruno Chibala, Bitakuira, Bangonyoso, Babenga Maka opposition. Même Ndeko Rassemblement, elle, Kassavubu, Batali Kuna, Babenga opposition. Tala Bangone Bakene da ticket opposition. Na quota au Bazoka Bola 400 députés. Mais Bangonyoso, Bakozara, candidat Bango FCC. Bako modifier constitution parce que Bakozara 400 l'Assemblée nationale. Ça, Bagoti qui là-bas, Batikali wana ba weli na yango biso baki boy to kelete pour notre peuple ba o ba kende kuna ba ko réviser article 220 ya constitution parce que bangone ba zoka mikano ya ko changer mibeko bangone ba voter mibeko tango ba ko réviser ndeko Kabila ba ko voter na suffrage universel indirect c'est-à-dire ba député nationaux nde ba ko voter tango ko zonga article parti état to zongi na biso santa to motombole yango to lobi boy bandeko balandi mboka ezali na danger to zali ko kena ponami MLP a boy ko trahir peuple congolais oyo le 16 septembre awa na meeting ya opposition ndeko Félix Tshisekedi na kosenga na bino bozongi sata yango parce que ndeko Félix Tshisekedi azwaka ko ya na archive du jour na rubrique voilà atali saka na peuple congolais pas tunaka bolingi to trahir pe babité to bo trahir alobi to Meline Mbondo to ko trahir ba na Genève ba trahir parce que ba komi munyoka moko mitumi sato to ko mona ye to ko mona Vital Kamerhe to ko mona Martin Fayulu ba bomi sous opposition ba wana yango to lobi boye peuple congolais Franck Diongo azali bino elongo akonyoko malabino na prison bakanga pour na 5 ans azali 2 ans attendele akobima kaka biso pe tokotika bana étiquette toko bunda bitumba bakasa bakangi Franck Diongo OK ba Franck Diongo junior bazali ebele toko continuer bitumba oyo ya population oyo ya peuple congolais ata opposition nyoso ezala UDPS ezala UNC ezala SID ezala MLC ezala parti songolo opposition ndenge bandimi soki bakokeleti na suka na machine parce que TVZ a noté dans quelques jours d'élection 24 heures lobby maponami tozo kende soki bakei na maponami ya machine à voter boye bake batari peuple congolais parce que peuple congolais a boy machine à voter tous ali clair MLP a boy machine à voter à se retirer pour attirer le peuple ata batrahi to kotika le peuple quoi Tshisekedi attirer le peuple ata ko bango bana Tshisekedi to lobaki boye et c'est bon ba été Tshisekedi azali na bana biologique azali na bana politique ana bana idéologique mais ceux qui parti politique naie ceux qui famille biologique naie bandimi ko trahir peuple congolais ya OK na machine oyo mais ba été Tshisekedi azali na bana oyo bazali idéologique loko la mwana na ye yambo Franck Diongo elongo na ndeko Flavien pe na bandeko misusu tokobunda pona ko pérenniser combat Etienne Tshisekedi ata ba trahir ye boyebi bino moko bandeko boyebi bino moko tango aboyaka bana ya IDPS ba kende na élection bon mona ka bakenda na élection baka mutuma mbongi ba vota bango bakenda pe ba siéger à l'Assemblée nationale boyebi kena kati ya UDPS ba trahisa pona koloba bo e banda le loté Tshisekedi ba trahisa toujours mais yango Franck Diongo alobi cette fois-ci c'est trop to ko bunda pona ko la ki sa détermination biso ko la été Etienne Tshisekedi wa mulumba soka taki vivant et ngesa li mabone ngo sali mati qui trahira malobaya ndeko Flavien Rosaki o bozali ko la auto yambie lokola cadre na kati ya MLPP communicateur na kati ya MLP ya mwana mboka Franck Diongo ndeko Vanessa azong c'est le micro. Oui, merci. Question nanga mususu epa ya ndeko Flavien eza que lobby tokena maponami donc 24 heures tokena maponami mais oti koloba que bato yo ba okena machine à voter ba trahir mais siko ndeko Flavien solution nini oyo bino bozui solution nini au pesa ba peuple congolais bato ba olanda biso na minute parce que Martin Fayulu ya loba ki machine à voter té mais Félix Tshisekedi ya loba ki saou machine à voter to kena ba élection monité que bazaka ndenge moto ba ndosa biso ba jemo attrape parce que ya loba ki o trahir té mais tout le monde déjà Félix Tshisekedi a trahi ça qui déjà mais Martin Fayulu a rejoindre surtout Félix Tshisekedi ko loba ki ba ki kana machine à voter est-ce que on est ça ko
kosaka na population parce que population bazo s'inquiéter na ba passe na minyoko na souffrance oyo ba nyoko mi pe mingi ba que cette fois-ci to relaxa que to que sa machine à voter ba soutenir Martin Fayulu parce que ba appel to na poto partout ba to soutenir Martin Fayulu ba diaspora na biso ba soutenir toujours Martin Fayulu mais lelo koyo ka sout que Martin Fayulu a dit mi machine à voter et ça il va ba congolais pas réaction na weza nini par rapport omoni biso tolingaka politique à démagogie sous-souté bandeko ba kufi ebele MLP to kufela ebele parce que le 19 septembre awa bandeko boyaki na ba caméra na bino bomona ki ndo zali ko commémorer 2 ans ya ba martyr ba kufa ndeko Frank Diongo asala prison depuis Uta époque Mobutu bakangaye Musée aye akangiye Joseph Kabila aye akangiye akolonga etumba ya peuple congolais oyo koleka lelo mama Vanessa ezali motuna moko ya motuya oyo yo tuningai bandeko na poto bako soutenir Fayulu bandeko na Congo bako soutenir Fayulu bandeko na Congo bako soutenir Vital Kamerhe to komona ba plein bandeko na Congo bako soutenir Félix Tshisekedi to komona ba plein peuple congolais nyoso bako soutenir pas salingi changement peuple congolais nyoso moni akota la Félix Tshisekedi na liso ya mwana mawa po akota la est-ce que ya solo nzela comme mabiso ezali nzela o ya changement ya solo yango komona bango moto akosa ote peuple congolais oyo akolanda biso na butu ya lelo oyo lobi le 23 décembre soki kaka bango ba maintenir parce que omoni eliki ya bandeko mosusu tango Félix akoloba ete toke na baponami toko mona bakolonga bazana machine te to mona bango na machine te ezaki motambo balingi batia biso yango toke to prouver bango mais tango population na zone la ah Félix aboyi machine mais tokende nanga mosusu pe mwana mboka Martin Fayulu yepa koloba ete tokende mesa machine eliki ya peuple ezali wana mais tango peuple akoya le 23 décembre akomi liboso ya bureau de vote akuti machine à voter akoba Félix okosaki biso akoba lukela Félix Tshisekedi nalobi na yobo kanga date ya lelo peuple congolais oyo akolanda ndeko Flavien oyo azana besoin de changement ezala ba congolais diaspora oya Kinshasa ya Congo mobima bakolanda ngai ba électeur nyoso bakolanda ngai peuple congolais mon côté alingi ko cautionner 10 millions enrôlés oyo 25% oyo ya FCC c'est-à-dire oyo seni akota mo na poche na peuple congolais noté peuple congolais balingi te ke akena machine oyo bakoyi ba voix na ye po pesa bande kwa FCC alingi yangote peuple congolais wana azana elika ya message oyo Vital Kamerhe na Tshisekedi Félix Tshisekedi ba memela bango ete toto tia bango na motambo bana ba machine te tokene le 23 décembre machine te tokene voter na bulletin papier mwana mboka Martin Fayulu pa otambola pe yango zo mona anguma Fayulu so akei anguma Félix akei anguma po peuple congolais alingi changement mais soki to komi le 23 décembre kanga date ya lelo peuple congolais akei akuti machine ya nanga akuti fichier électoral ba nettoyer ngote ako rejoindre MLP à correction de MLP MLP oyoyo a se désengagé na procès électoral a mis l'ongoli na ye peuple congolais wana il s'est bango mais oyo ba ko trahir yango na lobby boye le 23 décembre ce qui Félix Tshisekedi a kena batu pe ba kuti machine et qui contraint na message ya memela ki population ce qui lobby Vital Kamerhe message memela population ba kuti machine te ba kuti machine ce qui lobby Martin Fayulu a kei na maponami ko voter na machine ceux qui Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi to bande ko nyoso na plus message ya bango po ete bato ba voter na machine yeba ki ba traiter peuple IDPS est à libisoté UNC est à libisoté mais MLP parti na ngai on a dit communicateur biso to se désengager procès électoral est à libiso sous-souté biso to za sur la course au thé to rejoindre peuple congolais oyo akomona Frank Diongo amona ka musika Frank Diongo akomona musika to komona maponami crédible te to komona maponami oyo ko za transparent te to komona maponami oyo ekomema climat apaisé te yango to lobi lokola nanga ako sakana amato mangongi ako bato na procès électoral oyo na motindo oyo biso to se retirer ba candidat MLP le 10 octobre soit qui réunion to sengi na président na biso to se retirer yango epe aranda ngo public na décision parce que parti politique kama mabongo Deko Flavien pardon tozo kene moi mbangu question nanga musu eza boy vite pour répondre à la question na biso au moins que binomo bo rendre population méchant envers binomoko parce que population vraiment bataleli
bino ba opposant. Bataleli bino mais bo décevoir. Oui, à la fin oui, au MLP au décevoir biso à la fin. Pour décevoir biso parce que population basée là qui que MLP tellement que ça parti moi ya munene. Bo chapé moi liba bino makasi mais bo décevoir population le comme ma machine à voter to que neka na machine à voter monter que moi désordre ça sous ma casse na kati bino ba opposant parce que so bozaki na mutu moi za droit donc les loso to bi machine à voter c'était parce que tout le monde a déjà ba meeting na ba population bozala nango déjà ceux qui congolais lobi lelo eza le 23 décembre neti lobi le 23 décembre to okende ko voter té. Mais tu es que ataba voter te ka président ko même olobani pas na ko bandela pe na ko sisa bona motuna wana une fois pour toutes na répondre parce que motuna na yo e ko zonga la population désordre ezouta na opposition désordre banana à Genève to lobi yango bande ko ba na Genève na ko yokana comme likamba base or visionnaire leader na memaka base et dans la qui faux fouillant parce que dans la campagne c'est que la vérité oh Vital Caméra ça qui na Félix c'est que d'arriver à faux fouillant pour la bimisa ba ambition na bango personnel yango moni Franck Diongo biso ba candidat MLP tolobi boye ba ambition personnelle na biso zali moke malheur oyo danger oyo zali complot oyo zali liboso ya Congo eleki monene oyo Fayulu asali yango ezali faux fouillanté. Parce qu'il y a pas à l'objet au Kendete les lois ndimi. Pour attaquer à côté moko, il y a Félix na Fachi. Na ko répondre boye. Fayulu a trahir té. Na ko répondre boye. MLP azana candidat mon côté na présidentiel. Non. Na répondre à opposition voilà. Bon, parce que on a d'accord répondre contre MLP. Bon na bango opposition. Oyo nyoso akondima machine na bandeli. Ezala Fayulu, ezala Félix, ezala Kamere. Ti le 23 batuma ki ne ko pona na bampona me. Ezala Jean-Pierre Bemba ba trahir peuple congolais. Nazali clair na makam nazali koloba. Ba ona ba trahir peuple congolais parce que peuple congolais le 19 septembre na meeting a sengaki na bango nyoso les 7 candidats ba trahir peuple congolais te babi misa candidat moko oyo komema biso sans machine à voter sans fichier électoral oyo mais ceux qui bango tina suka parce que Fayulu ti siko na yo qui était andimi machine non tozana tweet tozana ba image ce que lingi toko changa na émission bato balanda OK alors comme bino ya tozana élément comme bino to senga élément sikoyo bo senga élément voilà Régie, tu as l'habitude de extrait ici quand Martin Fayulu a zo na batu ba kende ko voter mais machine on a pas comprendre les locs ezali ko servir lokola imprimante. Ndeko Flavien yozali ko attaquer côté moko kaka Fachi nde ba trahir po bango ba kenda ki Genève ba retirer signature. Mais la muka muto kenda ki na bato ti tokomi à 48 heures le lobby alors bibo kende kaka mais pour te comprendre que ezo servir lokola imprimante. Voilà, ndeko JPS merci mingi parce que magazine Tokundola, tolobaka toujours, bozalaka toujours ma casse na ba recherche, surtout na archive na bino, nazo rappeler que vous allez directeur des informations, il y a magazine Tokundola et puis maman Vanessa pe na ngambo ya CNews, bofuyaka ba information, botalisi na opinion, maloba ba oui politique, yango ndeko Flavien tant que moi na musa population. Na ça correspond en tant que ndeko Flavien, en tant que moi na musa la population et non pas en tant que communicateur ya MLP. Na pesi position na biboy. Ndenge bolandi Fayulu, ndenge bolandi, Félix Tshisekedi, bango nyoso ba memi bino na machine à voter, boye ba ke ba trahir peuple congolais. Parce que peuple congolais ya solo oyo akufisi batu. Oyo ba famille na bango ba kufeli batu. Oyo lelo makile tangi, banda makile tangi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo akufi comme président, il y a conseil national de suivi accord oyo ya Saint-Sylvestre. Bande konangai o lenganko ya sali za yango te. O Etienne Tshisekedi wa Mulumba perd son âme à Bundela Congo, c'est craché sur la mémoire de Etienne Tshisekedi, c'est craché sur la mémoire ya Bandeko Bakufa o balunga changement, c'est craché sur les combats. Oyo mwana mboka fandi on ngazali ko mener et longo na biso ba soldat na ye pour na collecter un peuple congolais que nous allons dévouer pour na rester fidèle na peuple congolais. Peuple congolais nalobi bo ndeko Flavien pona aussi ça bandeko nyoso bandimi machine po bino boboyaki machine bino boboyaki fichier électoral oyo po boyebaki ete fichier électoral oyo na machine oyo et comme candidat commun oyo ya front commun oyo Shadari a gagné l'élection. Ata batie Jésus-Christ de Nazareth face à Shadari na fichier électoral oyo na machine oyo Jésus-Christ oyo moko ako gagné té boyebi yango. Parce que basala qui déjà complot contre la République na oyetali machine oyo et même bango. Alors
complot na bango ezali comme Congo na Kunda elingi koloba ete ba changer ba réviser article 220 ya constitution tozana bino bokanga date ya lelo après ko réviser article 220 ya constitution oyo ko pesa ndingisa na ba député nde ba voter président et ko zasu bino souverain primaire te bango nde ba ko voter président wana bango bazali majoritaire plus de 400 députés et ko zala oyo ya FCC ba ko diriger mboka nanko boy ba yango et puis ba ko zongisa Joseph Kabila oyo akotika na seko tozongi na MPR yango na lobby soki Fayulu tina suka akuiko ape moto akuipe ko changer soki a changer te Félix Tshisekedi pe azali moto akuiko changer Vital Kamerhe pe azali moto akuiko changer na ko pesa bango dans bénéfice des doutes des changements ok et puis qu'on appelle 24 heures après topé na tongo baza ba déclaration toboyi mais soki ba changer te bango basali promotion ya machine à voter basali promotion ya fichier électoral oyo boye ba été ba trahi peuple congolais ndeko Flavien article na bino ferme akonyoka manabino akozana na bino tina changement seul la lutte libère et loba yango Franck Diongo et longo na tokobu na pe tokolonga. Merci maman Vanessa se propose oui, merci beaucoup Nabaïne Sobazaki branché, Kibongo, Ndeko Flavien, le loi est vraiment très fâché, mais ça lui vraiment va congolais pas si oh bazo s'attendre na bénéfice, bon s'attendre que 2019 toko tango en paix toko tango na mambo sika mais le ko ezaka mambo kala donc et déranger déjà la population o ba bengi déjà ba ebi que to kenera na machine à voter to ebi que machine wana na ba afficher ya kala e batnyo so bazala déjà dessus avant yongo to moins des déceptions et yeux sous liboso mais donc tous à la cas soudé tous à vraiment ka ferme o nzamba bongi si lobby le 23 décembre peut-être bozo déjà désespéré mais peut-être lobby on a ça là peut-être et ça là vraiment plaisir vraiment mingi ko se pesa la population boza la calme boza la vraiment calme machine wana ata to lobby ndeko Flavien to loba tricage eza mais tozo zelana nous tota nanu so pe ba opposant na biso ba okende to pe ba okende te merci na ba ino sozaki branché na site na biso CL News TV le mois na Tokundola TV Tokundola émission et Tokundola TV donc et ça livre vraiment bien vraiment makasi ko recevoir le long de Flavien lobby tozo que no voter bon voter batu na bino bien bon voter batu ya sika to que ne koza corrompu te et comment te soit 2000 fois pour que vote monde que na lia ki li praton na ke na voter tozoloba parce que ba congolais de Flavien ba congolais so boni mbongo kendo voter il y a des annonces là yo mais na boyi opposé à blanchisserie bandeko bakokende na machine à voter ceux qui bakei ba leli na élection chaotique bazonge la peuple té tozali sous blanchisserie peuple congolais oh lelo bandimi pour l'intérêt privé na bango intérêt égoïste bana na poto ba biso adonyo komaka bango ba député ba visiteur ba base na bango te balingi bazongaka pour l'intérêt na bango ceux qui bakena ba élection na bango et que ba moni que ba échouer face à candidat FCC baya kolela te bazonga Martin Fayulu bazonga te bazonga oh Franck Diongo to pesa ki raison Franck Diongo to comme le roi blanchisserie et ko sous blanchisserie te bokende bokutana na biso donc bino bokoma le roi adversaire bakoma adversaire ya peuple congolais oui bango bakoma adversaire c'est bien dit banguna ya peuple congolais oui bango nyoso Fachi Martin Fayulu donc nyoso bokoma adversaire peuple congolais merci à Christelle Rose merci à Papi Michopo merci à vous tous. Merci à Rokami, merci à vous tous. Merci à Max, notre caméraman. Mon frère, je t'ai remis le micro parce que tu es comme non, merci Vanessa aussi au Lobignon Sotopespe, merci na régie à Radio Télé Puissance et pas Eptoko le Kana Kinshasa. Merci na réalisateur et émission Fiston Danga, Mervin Toto na montage na bayo nyonso basali biso confiance pe balanda kabiso lobby tokende ko voter na kimia nyonso biso toyebite peuple nde asala ka sanction et akoyeba nani akotia na bokonzi mais sans